sikogopa kitu, niko na Bwana Yesu ndani yangu, niko na Bwana Yesu ndani yangu. Dhambi zangu zilishalipwa ukombozi. Naogopa nini? Kote nitaenda, jina la Bwana Yesu njia zote wazi. Furaha, naogopa nini? Kote nitaenda, jina la Bwana Yesu njia zote wazi. Furaha gani siku nitaenda kule mbinguni, shangwe kubwa sana. Mujepushe, dunia inaenda mbio mbio, vitu vya dunia. Bonsoir ba papa, ba mama, ba yaya, ba leki, bana nanga, bandeko nanga. Na elelo su liboso na bino ko bakisaka ka un de plus na obino boyebi. Ni na ngaki na lobela mokwalelo bandeko nanga leo na olobela ka likambo to lobaka mingi. La conscience, ta conscience, ma conscience. Ma conscience elobela kanga nini, ta conscience elobela ko nini. Na nyoso to saka na kati na mokilo lolenge toko mitambisa, lolenge toko la toko la muka, lolenge toko vivre na bandeko na biso. Lolenge toko tambula na kati na mabota na biso, lolenge toko sala nyose senge to sala. Na misala na biso, na bandaku na biso, na ba fami, pe na bandeko. Ndeko nanga lolenge yo tombola kanzambo ya lola. O tombola kanzambe na yo. Conscience na yo eyebisaka yo nini. Oza ko tambula na kati na solo, tozo tambula na kati na lokuta, toza ko salela nzambe kaka pona ko sala, ubi oza ko croire na nzambe kaka pona ko eza nango habitude ya moto nyonso. Lolenge memba o basambela kateme o yebi nzambe te, bango nyonso pe baloba kaka to yebi nzambe. Me loko justifia kabiso mingi liboso na miso na nzambe, ezali sko ba conscience na biso. Ba conscience na biso muteko yebisa biso, nzela nini nazali kotambola. Na kotambola na bonzambe to na kotambola na bonzambe te. Ndeko na ngai ko kende église ko kumisa nzambe ko lala na ba prière na ba veillée, to na ba retraite to yo o supportaka bato ba ko salela nzambe. Elobi te ke ozali na communion na nzambe, elobi te ke ozali vraiment ya nzambe. Eloko justifiaka biso ke tozali vraiment ya nzambe, ekomaka ba conscience na biso. Ba conscience na biso muteko yebisa yo ya solo, lolengo ozali kotambola, ozali vraiment na kati na nzela, lolengo ozali kotambola, oza vraiment na kati na volonté, lolengo ozali kotambola, ekoya kokoma na suka, oyo azali suko mokokisi na bilaka, ndako basiko ko justifia. Conscience d'abord ezali nini? Conscience ezali connaissance. Oyo ezali kati na yo, oyo ezali ko accompagner obisika nyonso. Conscience ya moto ezali eloko olala kanango la mukaka nango telema kozala kanango na moma nyonso. Donc moto akoko kima conscience na ete. Moto akoko batama yango te, moto akoko bwaka yango te. Donc ezali par ya, eza kati eloko eza kati na âme na yo, oyo ozali nango butu moyi. Conscience ezali so eloko nini ndeko na ngai na koloba so conscience ezali eloko ezali ko fonctionner kati na biso oyo tango yo kosala eloko moko ya mabe to eloko moko eza ko sepelisa nzambe te ekotia o mal à l'aise. Okozala tranquille te, okozanga kimia butu moi jusqu'à ce que oyeba ko confesser, to jusqu'à ce que oyeba ko renoncer na mabe wana, ou jusqu'à ce que oyeba ko se dénoncer na mabe yo salaki. Wana komona siko komi na kimia ngo to ko benga conscience. Mais so to zongi na makomi na nzambe pesa ko talisa bisete nini ezali tango za koyeba ke makambo za kosala pe eza makambo za kotambola na kati na sembo. Makambo za kosala eza kotambola na kati na mabe. Wana memi Paul aza koloba ngo na Actes des Apôtres 24 verset 16. Paul alobi nini? C'est pourquoi je m'enfonce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Ndeko na ngai yango na koloba conscience ezali eloko yo oko tambola na kati na tranquillité, oko tambola na kati na nyonso oza kosala, oza ko se culpabiliser te, oza ko se condamner te, oza ko tambola na kati na justice oyo yebi ata même lelo Yesu Masiya aye liboso na yo oza justifié. Yango tolobaka moto aza na conscience tranquille, moto conscience nezali troublé parce que makambo azosala azo makambo azosala te, mais ye azo makambo azosala parce que aza tranquille. Yango epesaka personnalité moto, yango epesaka dignité moto, yango etalisaka moto vraiment soko ozali honnête. Ezali d'abord conscience ya moto. Na ebi ke likambo na sala ke ezalaki mabe,
mais na mabe malgré na yebi gravité nango mais na ye ko renoncer na ye ko dénoncer na ye ko bimisa yango même devant Dieu même devant les hommes non aza vraiment moto aza na conscience likambo ma reconnaître yango yango tobengaka conscience ya bomoto na ngai conscience nango koloba lisusu ezali nini conscience ezali ndeko na ngai ntango oyebi ozali kotambola kati na justice oyebi makambo nyonso oza kosala eloko moko eza kokondane yo te oyebi kozali kotambola juste devant Dieu devant les hommes oyebi kende na kotambwisa bomoi na nga na mwa likambo moko ya mabe na kosala te ntango oyebi kotambwisa bomoi na yo ozoyeba likambo moko ya ata mokili ekondane yo ata mokili emilie yo ata mokili etioli yo ata mokili ebwaki yo ata mokili elobi nini esengeli koloba ndeko na nga tanko oyebi ke conscience na ezali tranquille kobungisa grâce wana kati na bomoi no te kobungisa eloko nzambe atie kati na yo te conscience ezali mpe eloko oyo ntango reconnaître ke nasalaki eloko moko ya mabe nabomaki nayibaki natongaki nafingaki nalobaki eloko ya lokuta nakoselaki mutu makambo nakende koloba makambo moko ezali ya malamu te oza koreconnaître yango ndeko na nga mpe oye orenonce na maloba wana to olobi oye kosenga pardon ke likambo mpenza ndenge ezalaki bongo te tala likambo ezalaki bo ezalaki yango tobenga conscience ya moto do areconnaître ke likambo oyo ndeko aza kokufa innocent ayebi bakambo azokufela te me lolenge yo yebaki yango tema oza su tranquille te oye kosenga bolimbisi ndeko na nga nako koloba na ndenge tobengamaka bana na nzambe conscience na biso esengeli esosola conscience na biso esengeli eyeba ntango toza koprie ntango tokosenga grâce ya nzambe tokomi na suka mbula naomona baveille de prière partout namoni bajeune de prière tokoti baje tokota jeune ya 20 tokota ya 40 tokota ya 31 tokota ya 21 donc mutu na mutu aplanifie jeune na ye po tokomi na suka mbula elobi ke ti janvier ti tokóma na décembre nzambe asalaka te ka na décembre ande fo tokota bajeune mpo todétruire nyonso basalaki ane mobimba eza malamu na boyi yango te eza mutu na bato ndenge baza kocroire parceke babi kondima no nde kobikisa yo me ndeko na ngai na kosenga na bino bokokota bajeune na fin de l'année bokokota bajeune bokokota baretraite bokokota baveye me ndeko na ngai eloko na kosenga bino botelema nano avant nakota jeune oyo avant nakota priere oyo avant nasala nyonso na ngi nasala conscience na yo ndeko na nga eyebisa yo banda le 1er janvier ti tokóma le toolanda lelo tozali le 2 elelo toa le 3 bolimbisi tokokende le 4 le 7 ti tokóma le 31 lolenge balobaka ya lelo nde ya biso ya lobi toyebi yango te ti tozala na mokwa lelo le 3 ndeko na ngai conscience na yo ezoreproche eloko moko te conscience na yo eza kokondane na eloko moko te conscience na yo ezali kotalisa mabe moko te conscience na ezali kolobela te ke lolenge nazali kotambola makambo naza kosala lolenge nazali kokanisa eske eza kokondane na eloko moko te ndeko na nga se toke na Isaïe balobi jeune ya malamu ezali koyeba kolela mabe na yo kolela mabe na yo na kolata putulu komi balusa na mabele komi balusa na ezali ni kolongola mabe na yo na mokolo na biso ya lelo ezali korenonce na bamabe na yo koluka bolamu na baninga koluka barelation malamu na baninga koluka bomoko na baninga koluka kondima mokili efinga nga mokili etiola nga mokili ebenga nga kizengi zoba me oluki barelation malamu ndeko na nga na ngonga wana kota jeune na yo bikamwa nzambe koakompanye yo kasi soki tozali kokende kaka me baconscience na biso ezali kointerpele biso nako koloba mama Josiane yo lingi okota jeune nakoti jeune me kaka kati na ngai nasilai kokosela mutu makambo ndeko nakoboma eza kaka kotia mbeli te kokosela mutu likambo oyo asali te osi obomi mutu wana eske ntango mutu wana aza kolela yo epai ozali kolala conscience no ezali tranquille ke likambo oyo mutu wana aza komona pasi nga mutu nakomisi yango bongo epuis otelemi obi te tika nakota jeune ya fin de l'année ndeko na nga
ya liboso conscience na biso ezonga epai basalela nzambe ta bakotelema mpona koprie bamona bikamwa na nzambe. Na kati na mbindo ozobelela kaka priere, ozobengana mpe milimo mabe. Na kati na conscience na ozoyeba ke nalingaka ndeko na nga wana te, fi wana apesaka nga kanda, mobali wana apesaka nga kanda, moto wana apesaka nga kanda, me yo oza kobelela nzambe. Eske kati na yo conscience na yo siko ndeko na nga oza koyoka liloba na nzambe dimanche dimanche, me ene etondi kati na yo. Okotaka bandako ya molili, otambolaka na bisika na kufa, yo wana kaka na kindumba, yo wana kaka na moyibi, yo wana kaka na makambo ya mbindo, me wana lolenge mokili eyebi makambo nyonso wana te, mokili emonaka yo te, mokili eyebi nini osalaka te, yo wana kozala na miso na bato conscience no ezoyebi biso ke nga mpenza nazala nga Lucifer, me na miso ya bato ozali angelo. Yango tobengaka conscience. Ndeko nango kotikala kozala tranquille ata mokolo moko te. Tanke bomoi no ekotambola lolenge wana, kaka misala bute ezali yo, misala konvute bana batu yo, ndeko nanga okotikala kozala tranquille te, paske tango yo za kosangisa nzambe na satan, ndeko nanga yeba bomoi no ezali na kati na kufa. Bomoi no kozanga kimia butu moi, bomoi no kotikala koza esengo te. Ezala teke na miso na bato ozalaka mutu mususu, na sima mukongo zali moto mususu. Ndeko nanga esika mabe ezali kovanda yango wana, esika pe monguna za kose glorifiaka na bomoi na biso. Ngai na kotambola na koloba nazali ya nzambe, me na sima mukongo nazaka na ngai ya nzambe te. Me batu bayebi ke na tsalelaka nzambe, batu bayebi ke naza mwana na nzambe, batu bayebi ke na tambola na kobanga nzambe, me ngai moko na bomoi na nga nayebi ke na tambolaka na nga bongo te. Ndeko nanga esika tozangaka tranquillité na bomoi na biso, esika tozangaka kimia, esika tozangaka esengo, paske toko laksa image mususu libanda, me kati na biso toza bato misusu. Me loko tobosanaka nzambe oyo amonaka biso, ayebi biso ava tobotama, ayebi bomoi na biso ndenge etambolaka. Yango balobaka tokoki kokosa bato na mokili, me tokokosa nzambe te. Lolenge tozali na mokilo ndeko na ngai, nyonso tozali kosala, toyebaka un jour tozali na compte à rendre na oyo apesaka biso pema pe bomoi. Yango ndeko na ngai nde nalobaki toyeba kopurifie ba conscience na biso. Na kosela moto likambo, oyebi ke likambo wana emema ndeko no na mabe, ndeko na nga conscience na yo esengeli sala. Kokende koyeba kobongisa, eleki jeune ebileki pe ba veille, eleki pe ba retraite. Oyebi kende na zaboye, na yiba ke eloko ya mutu, mutu alelo akota bisika na pasi, ponga mutu na sala eloko wana, ndeko na nga kende kobongisa. Ndeko na lolenga zo bela ba maladi wana za kobika te, nga mutu na kondana na mabe wana, ndeko na ngai, okozanga ka kimia butu moi. Moko mona bato ya bongo batondi na mangomba, bako kumisa soki likambo ya mangomba bazanga kate, me bayebi makambo nyonso basalaka. Ndeko nanga yango tobengaka conscience ya bomoto. Ni boso na misa bato za kobimisa image mususu, na kati na yo ozali mutu mususu. Ndeko nangai yeba ke nzambe ayebi. Ndeko nanga tanke tokondimela nzambe, teba kobungisa ba relation na biso, teba kobungisa relation na nzambe, relation na moto na mokili te ndeko na ngai. Po moto na mokili toko vivre na b'intérêt, lelo mokili alelo komi na ngo ya intérêt, oza na eloko komemela ngai te na elope na koyela yo te. Mokili komi ya intérêt ndeko na nga, ata na kati na bonzambe nyonso komi ya intérêt. Sans intérêt ndeko na ngai, nyonso ezotambola kaka na intérêt. Kaka mutu aza na intérêt te za nzambe. Mais siko relation na biso na nzambe eza kobeba, tanke ba conscience na biso eza kolakisa, mama Josiane yo za kotelema kwa koedifiaka bato, metala yo kuna na kati na makambo ya mabe. Nde esika tokobomaka relation na nzambe. Nakokende pa pasteur bondela nga mpo na sujet oyo. Pasteur akobanda kobondela, me yo moko oyebi ke likambo pasteur azobondela, yango nde eza problème na yo. Problème na ezali eloko mosusu. Me okopesaka ba pasteur pasi.
oyebi ke ndenge tovandi we lingombo ezali kotambola te biso nde tozali koanvute basalela nzambe biso nde toza koetufe elanga na nzambe mokomona kaka na kati na bana nzambe kaka bato wana mpe batondi na kati na biso esala mpo toza na relation ya malamu tomona nkembo na nzambe bajeune de priere ndeko na ngai nde nalobaki 2021 oyo ndeko na nga eza temps de la grâce nzambe aza kopesa chance na bato babongwana 2021 ndeko na ngai ezali dernière année nzambe aza kopesa poso tokoti na 2022 ekomi ntango ya nzambe aninga bando beta nzambe akobeta ndeko na nga soki tokososola te baconscience na biso esala nayebi nazaka motu mabe tambola na mabe na yo tika kolata poso na meme nayebi ke nazaka moto malamu tambola na bolamu na yo tika kolata poso na nkoi ndeko na ngai temps oyo ezali 2021 2020 elekanaki tomoni makambo esalamaki oyo ezali 21 nzambe aza kointerpele tokoti na 22 eza temps ke nzambe akobanda korekompanse oyo nyonso lolenge atambolaki ozalaki ya ye okomona bikamwa na ye ozalaki ya ye te okomona bakondanation na yo ndeko na nga liloba na nzambe ndeko na nga liloba na nzambe nalobi te mpo nasepelisa bino nalobi te mpo nabangisa bino me nayebisi bino 2021 ezalaki ane nzambe atikaki grâce na ye mpo oyo ya suka 2022 ndeko na ngai 2022 na repete yango ndeko na nga oyo olonaki bomoi olingo bando rekolte bomoi olonaki kufa olingo bando rekolte kufa c'est le temps o nzambe apesi yango baconscience na biso esala ndeko na nga nzambe apesi bino dernière chance nde bokokota na baveye ya fin de l'année bokokota na baretraite bokokota soki ozalaka moto na ene tika ene ozaka moto na kotiola tika kotiola oze moto na kopanza bato tika kopanza ozaki moto akoyiba tika koyiba ozalaki na mabe moko oyebi ke kati na yo libande yebi yo te me yo moko miyebi ke ndenge nazalaka boye na akandoki me nga mutu na mvutaka nga mutu na blokaka nga nde navandi boye nga mutu naza na kindumba nde navandi boye naza ndeko na nga toyebi bamabe nyonso bible eza kotalisa biso ete bamabe nyonso ekondalaka bomoi na biso baconscience na biso esala ngai José nayebi nde natelemi boye na mabe na nga likambo oyo nasala likambo nasala na likambo ndenge ezali ndenge epelisi moto ngai José mutu nasala boye nzambe nakiti na se na makolo na yo naza koluka bandeko na nga na renonce na confesse mabe nasala loko nzambe azosenga biso yango wana mpo nde toza na mokili oyebake mokili oyo kaka nde tokotambola na kati na apocalypse ndeko na nga toyeso na ta Matthieu te toyeso na ta yani te toya na apocalypse nde tokotambola boye toya na kati na apocalypse donc nzambe apesi oyo ezali de tika soki na 27 jours sur 28 jours eza grâce 2022 ndeko na ngai ti tokóma le 31 décembre tokota na 2023 ndeko na nga baoyo nyonso tolonaki tolingi tobanda récolte moto na moto akorekolte oyo ye conscience na biso esala ndeko na nga conscience na yo azali camarade no ya liboso kompa aza ennemi no ya liboso akozala camarade no ya liboso ntango akomema na nzela ya bolamu akozala ennemi na yo ya liboso ntango azali kokondane okende na mabe oyo oza kosala na miso ya bato oza mosalela nzambe me na nsima mokongo oza moto ya miso ya bato ozali mwana moko ya malamu mwasi ya malamu me na nsima mokongo ozali mwasi mabe na miso ya bato omonisami ke yo mpenza moto akosunga bato me na nsima mokongo yo moto ozali kotiola conscience ya moto moto mosusu azalaka conscient mosusu azalaka inconscient alors moto azalaka inconscient ndeko na ngai esengeli abondela mingi me conscience onga na olobela ezali conscience oyo toloba te ke moto peut-être akosala makambo akomiyeba te alors so moto akomi na niveau na osala makambo ozomiyeba te quelque part ezali satan moto asili koaveugle ye satan asili kolongola conscience kati na ye koyeba ke oyo ezali malamu ezali mabe kasi moto atondisami kati na molimo na nzambe ndeko na nga conscience ne fonctionnaka
e fonctionna kolakse ke non likambo na kosala ezali mabe, likambo na kosala ezali malamu. Kasi mingi tolobaka kosa no moto, kosa no baninga, kosa baproche mpe baami bafamille, me yo moko komikosa te. Okoki koloba nde naza boye nasambelaka, me ta mosusu na bandako ya butu yo moto olalaka na kati oza komikosa. Nazali ser en Christ nakotambolaka, me yo moko miyebi kozala no ser en Christ te, olalaka na babwate de lui. Oza mosaleli ya Nzambe, me yo moko oyebi ke ya solo oza ya Nzambe to ya Nzambe te. Me eloko natombolaka mingi gloire na Nzambe, kosa no bato na mokili, loba nyonso koloba, sala nyonso kosala, me conscience no kokosa yango te. Po balobi ezali mayele ya bomoto oyo ezali kati na ye, ezali kolakisa bapense ne mpe na baakte na ye moto. Mpe baza kotalisa ezali connaissance oyo ezali koakompagne bisika nyonso. Soki lelo olobi eke nabomi motu, okotambolaka nango na vino mobimba ekobima te, jusqu'à ce ke okoyeba korenonce, mpe ata orenonce eza kati na yo. Okoki koloba mingi ndeko na ngai mpo na tangi na makomi na Nzambe. En tout cas na verset nyonso conscience ezali kozonga, eza kozonga kolakisa ke tanke tokotambwa na kati na nzela bonzambe, conscience na biso esalaka. Nalingi nasala likambo moko ya mabe, conscience na ngai interpele nga te. Mama Josiane, omoni eloko ni kosala eza malamu te. Olingi kosala eloko moko ya kufa, otali mole te, eloko eza malamu te. Oluki bolamu, oboyi mabe, wana okotambola kati na bonzambe. Et puis conscience no tango eza kointerpele yo ke non, eloko ezali malamu eza mabe, salo ezali malamu. Mingi ezalaka conscience no elakisi ke likambo eza mabe, mosali yango kaka. Yebi ke likambo lolenge na kotambola na kati nango eza dine te, eza mabe mingi, moza kodemere kati na yango. Oyebi ke nde nazotambola boye, makambo nga naza kosala eza kobomisa bato, eza kodetruire bato, eza kodetruire mabota, me oza kodemere kati nango. Me conscience na yo eza koyebiso butu moye nini oza kosala. Nzambe na lola azali, nzoto ezalaka nango putulu. Un jour toko rendre compte na oyo apesaka biso pe mabomoyi, eba ko purifier ba conscience na biso. Nazana likambo nasala na luka te, na bombama na nsima, na banda koluka ba réseau esika ezali, tandis ke ngambo nazebake nazali coupable ya likambo wana, nazali coupable ya eloko wana, me tokolukaka ba raison na bisika esengeli te. Ndeko na ngai, ava tokota na mama bondeli toza kokota, oyo tosi tokotaki, ndeko na ngai topurifier d'abord ba conscience na biso. Na ina katika koina, na finga katika kofinga, na salaka mabe na tika kosala mabe. Ndeko kotombola trône de gloire, na kotombola kiti na bokonzi, na kotombola Yesu Masiya, na koloba ete mokokisi na bilaka oyo abandaki biso na mois de janvier, mpe aza komema biso kino soki grâce ne kopesamela biso tokoma ti le 31 décembre, mpe tokota na mois de janvier. Ndeko na ngai, Nzambe wana azala na bino. Eloko na kosenga motu ya ndeko na ngai, senga Nzambe na lola a interpellé conscience na yo, a interpellé yango, alamusa yango, ataliso bisika mabe evandaki, bisika otambolaki na kufa, bisika ososolaki te, bisika molile ekotaki, bisika yo okosaki makambo. Ndeko na ngai, yeba kosenga Nzambe a interpellé conscience na yo, liboso kota ba jeune to kokota, liboso to bana kokota ba retraite, ava to kota na ba veille de prière, ava to telema to bana kotelo banzambe, to eba minoko na biso ebimisaki maloba nini, basaleli na Nzambe, bino nde botelemi na ngongo boza ko intercéder mitu ya train po bomema bana Nzambe na trône de gloire. Botala ba conscience na bino, boza na kati na volonté na Nzambe to boza musika na volonté na Nzambe. Soki boza na kati na volonté na Nzambe, boko kondi bana na Nzambe na nzela o boza kokende ya bonzambe. Kasi soki boza na kati na bonzambe te, boyeba bana Nzambe mabulu boni bokende kobwaka bango. Ndeko na ngai, yo moto yebi ke conscience ne ezali tranquille, demeurer dans la volonté de Dieu. Kasi oyo yebi ke conscience ne ezali tranquille te, eza na likambo moko eza ko ronger o butu moi, eza na likambo moko ozo yeba mabe na yango, na kosenga ndeko na nga renoncer, confesser. Nzambe na lola akoyeba koyanola yo. Que Dieu vous bénisse. Il est Dieu fidèle, il est Dieu d'amour. Atelema na kembo na ye,
andimi kolata nzota masumu, andimi kokufa mpo lelo yo na nga totatola ye. Ndeko na ngai, bolingo wana kozwa ni epa mama na yo, ni epa papa na yo, ni epa mobali, ni epa mwasi, ni epa ya mwana. Bolingo Nzambe apesa biso eza bobele mutaza. Ndeko na ngai, que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Merci beaucoup.